Karine Mokonzi la baronne a su décision moko ya bien. Décision moko oyo penza ezaki nécessaire. Azokane ba décision na réseaux sociaux. Mais décision oyo azwi patiango na pratique, en tout cas, tout le monde est d'accord. Ah oui. Pour ça, j'ai décision. Nabi Moukola Zwaki Angote. Brusquement, décision a été en pratique. Bande Kobozali a ebele. Binonanga, tomoni yango comme surprise. Toyoki yango comme surprise. Mais mingi pe kolega biso. Bazo comprendre atako tumukete. Yaonga nazali awa. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Karine Mokonzi la baronne a décidé qui déjà a kota penza na YouTube. Bonga moko na landi ba live na ye na moyi na lali muke na la mokina ba tongo. Bon, tongo wane ali tongo te. Eza tango jure bandaka babenga yango tongo, mais eza tongo te. Eza na katikata butu. Na 1h du matin, Karine Mokonzi na live. Donc, Karine Mokonzi a s'engagé définitivement na kata YouTube. Bandeko ezalaki penza très important. Parce que ça mama réseaux sociaux. Bien sûr, azalaka na ba réseaux sociaux nyonso te. Eza normal. Parce que ba réseaux sociaux na mususu ezalaki n'infériorité. Ezalaki petit. Ezalaki mwana. Par rapport ya ba réseaux sociaux oyo ye a communiquaka na oyo yo bato oyo balandaka ye bakominikaka susu makambo la baronne. Nakanisa bokomprane nga. Po Karine Mokonzi tango azalaka na réseaux sociaux akominikaka. Tango akominikaka makambo na ye bato bakominikaka yango lisusu. Bamisusu bazwi bakominike lisusu. Alors kaka na réseau neti Facebook na YouTube ezako communiquer makasi koleka ba réseau mususu. Entre ba réseau wana pe ezo communiquer Karine Mokonzi. Do yango wana Karine Mokonzi lokola
communication de bana okende partout wana atali peke population balandaka ba communication na ye mingi na deux plateformes oyo etonda YouTube na Facebook. Mais lelo oyo Karine Mokonzi communication na ye na TikTok ekendeke déjà. Bato pe o basalaka na TikTok bango moko balandaka la baronne. Alors, sikoyo nde na ba téléspectateurs na TikTok bazo mata vitesse moko incontrôlable. TikTok, à part komata, azo neutraliser ba réseaux sociaux mosusu. Même en Europe, en Amérique, to fondelaki bango mwa makambo mike mike pe toluki makambo mosusu po tokanga bango yango. Mais bon, esimbaki te. Mpo na nini baza kozwa ba place ya ba plateforme na biso oyo edondwaka. Po ntango plateforme na biso ezodondwa comme YouTube na Facebook, ba téléspectateur pe bazali kodivertir, ko-informer na ba plateforme na biso. Siko soki kuna ba téléspectateur batondi bazoya so pa na biso wana problème eza te. Mais soki bake kuna sima batan oyo etikali misala na kolia na kolala na baactivité, alors donc biso faut totyango kale tokangango. Ah oui. Alors la baronne a décidé makambo nekende kaka kuna te. Surtout lokola ekendeke na TikTok ekende kaka teke ndenge ezaleli. Mutu to aza na facilité kokata yango kotyango ndenge alingi, alors ebongi ye moko azala wana bayokaka ye moko wana en direct bakata te ya mobimba na bachinois oyo bazwa occasion te ya kobenga ata ya kokota na Facebook to kokota na YouTube kuna la baronne pa na ye na kati ya TikTok. Chance ezali omati mpo nga moko na moni bachinoise bamati balobi bien mbala liboso amati bongo to mbala liboso abengi akoti. Donc balobi kaka balobaki mpo bazalaki na bémotion. Bamisusu na Afrique, na Angola, bamisusu na poto. Alors eza penza likambo bien pe ya munene. Mabe déjà ekosala bango te. En tout cas parti wana eza bien. Siko bandeko ndenge bozali boye, la baronne awa koti bomona ngo teke bomituna ba question to bokontolaka akomi na combien d'abonnés. Non. La baronne aza icône. Aza na babone na se par rapport à bamisusu o baza déjà na babone barespectaka ye.
tokende na Facebook. La baronne ti ntango alongwaki Congo ayaki poto azalaki na 217 te. Azalaki na 120 et quelques mille abonnés. Ezala penza bongo. Awa nde na poto babakisaki 100 000. Me ntango la baronne ayawa tie lokolo, Vanessa Kasheru, mwana na biso ya 4 nationalités, pe bakisa moko Cameroun isusu. Po Cameroun esalaka makambo mingi po na ye. Alors aloba ya Karine basolola. Nalandaka yo, nasepelaka na yo mingi. Nazali fanatique na yo. Vanessa Kasheru azaki déjà na plus de 1 million. Azo sepela na la baronne azalaki na 5 quelques nini. Po Vanessa Kasheru azali na ba fanatique na niveau national à Congo te. Niveau international. Donc, ebele bazana na Belgique. Po Belgique, bisika zana ba fanatique ebele. Ya lukuta te, ya théâtre te, neti Grace Mbisi te. Ye penzo balenda. Simokei, Angola, Portugal, Cameroun, Côte d'Ivoire partout. Pe Cameroun est adopté. Na ONG créa. Bota la munene ana makambu. Mais, azana grand respect na Karine Mokonzi. Po Karine Mokonzi azali, ndenge na loba na bino icône. Bonga te muna loba mutadi boso. Tonga pete muna loba. Eli de grand mopao. Eza bongo. Ata Karine Mokonzi yemoga monaka. Tole kisaka. Icône nango to betla nango tolo penza ndenge nini. Po Karine pa lobaka bongo ya. Po Karine yemoko ki icône nango. Ah. Ndenge ba gloria ba budaka ye icône. Yemoko Karine ami budaka kutu andimaka te aza icône. Ya monaka star ekoki. Eza normal, hein? Même soko la musi lelo. Marlin Morgan. Olobi na Marlin. Ndenge yo kufaki boy. Ozaka icône. Aloba nga icône. Na likambo nini. To soko alobi bongo te. Akoloba wow. Nga icône. Bongo nani oyo. Double icône. Triple. Po Marlin. Azala actrice à ciné. Azota concours moko te Oscar ou bien cadeau moko rien. Azala chanteuse. Azota prime moko te. Mokolo kuta kufa azala ye moko na ndako. Mais icône. Bato bazoba Oscar baba icône te. Parce que ça mystique mystérieux. Ba icône mususu oui bazoba Oscar biloko mususu. Donc ezalaka na mutu nyonso te. Yango na ye moko mukolo titre wana. Tango bazobenge icône ye moko azomona balekisi. La baronne amonaka bongo. Ata lobaka nango te. Nga na yebisi bino oui amonaka bongo. Amonaka eza na kaka maloba de grand mopao. Eza na kaka balekisi matabisi kaka.
kaka ba plaisir d'avance boyoka kaka koma koloba wa ata alobaka na bazozo malobaka mpe ndambu na biso koluwenga mpe leki on dirait tozoluwe ye bipai baluwaka bavoiture ata ye alobelaka na sens éternel nde tosambelaka nzambe mamonaka tolekisi makambo amonaka mpe icône eleka dose c'est normal mais Karine Mokonzi bel et bien aza icône donc ndenge aza na TikTok bato ya TikTok bayebi icône ya réseaux sociaux moto aye même Vanessa Kachero nazoloba akokoma icône aza na en lire na makambo ya baicône makambo yango basala yango te esalamaka yango moko baoyo balandaki mingi bokomona makambo ne tout d'abord fo boyeba bosentir quelque chose ya baicône po star Vanessa Kachero sabetaki star kala po ONG nasala eza ya bagrâce te mote eza mpenza bato bapesaka badon pan babiya minene donc ntango alongwaka wa azwi avion ti Cameroun azongaka na mbongo akendeke na prise en charge na cortège ememi ye tous les bato boza en charge ndenge aza wana akutana na bato nyonso ya très important ya Cameroun nde bomonaki wana na Cameroun mpe ntina poto awa c'est normal ndenge nalobi ye aza international na poto awa makambo nde to abali na poto awa alors bandeko nasukisi awa bolingi soni nga nasukisi awa ciao achabana kocha bilamba okay bilamba ekomi mutu gloire Arine Mokonzi na sepeli nzamba salime evolution ona na bino bela yamba totenze mbeza kaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe Karine Mokonzi oyo lesa mide yane ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele ayo merci voilà c'est vraiment évolution ona na bino bela yamba totenze mbeza kaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe Karine Mokonzi oyo lesa mide yane ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele ayo merci voilà c'est vraiment achabana kocha bilamba okay bilamba ekomi mutu gloire Karine Mokonzi na sepeli nzamba salime evolution ona na bino bela yamba totenze mbeza kaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe Karine Mokonzi oyo lesa mide yane ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele ayo merci voilà c'est vraiment évolution
ona nabino bela yamba totenze mbeza kaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe karine mokonzi oyo lesa mide yane ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci merci voilà c'est vraiment. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.